Bana Matadi, bana Congo Central, bana RDC nayebisaki bino nazwela bino biloko ya kitoko na quartier Ngombe. Azomata bangomba ngo moni mozopema pema bongo ngomba Matadi omoni eloko ya kitoko ayo tosila quartier Ngombe kaka na vila Matadi bino moko bomoni kwa esenga boya botia loboko mutu nyonso aya contribue mona boro kitoko yango oyo baboro mosusu bomoni antuka soki esili bomonaka kosepela makasi neti oyo boye esili bino moko bomoni na miso na bino ndenge eza kitoko. Antuka bana Matadi, bana Congo Central, bana RDC bao ba libanda to na kati ya mboka oyo kokontribue na développement mboka na bino oyo esengi construction. Antuka to remercie bino mingi ne bolanda biso bosabone na chaîne na bino otalaka biloko ya kitoko epesa bino posa ya otonga na mboka ya Congo na province ya Congo Central na vila Matadi awa toa na quartier Ngombe. Quartier Ngombe oza katikati ya bangomba tala biloko yango ezouta na kati ya quartier Ngombe. Bana Matadi, bana Congo Central, bana RDC nayebisaki bino nazwela bino biloko ya kitoko na quartier Ngombe. Azomata bangomba ngo moni mozopema pema bongo ngomba Matadi omoni eloko ya kitoko ayo tosila quartier Ngombe kaka na vila Matadi bino moko bomoni kwa esenga boya botia loboko mutu nyonso aya contribue mona boro kitoko yango oyo baboro mosusu bomoni antuka soki esili bomonaka kosepela makasi neti oyo boye esili bino moko bomoni na miso na bino ndenge eza kitoko. Antuka bana Matadi, bana Congo Central, bana RDC bao ba libanda to na kati ya mboka oyo kokontribue na développement mboka na bino oyo esengi construction. Antuka to remercie bino mingi ne bolanda biso bosabone na chaîne na bino otalaka biloko ya kitoko epesa bino posa ya otonga na mboka ya Congo na province ya Congo Central na vila Matadi awa toa na quartier Ngombe. Quartier Ngombe oza katikati ya bangomba tala biloko yango ezouta na kati ya quartier Ngombe. Mboka na bino oyo esengi construction. Antuka to remercie bino mingi ne bolanda biso bosabone na chaîne na bino otalaka biloko ya kitoko epesa bino posa ya otonga na mboka ya Congo na province ya Congo Central na vila Matadi awa toa na quartier Ngombe. Quartier Ngombe oza katikati ya bangomba tala biloko yango ezouta na kati ya quartier Ngombe. Antuka merci mingi na bino bosabone na chaîne bolandaka bomona makambo ebele ezoleka ba construction ebele ezosalema po epesa bino posa kwa
En tout cas merci en tout cas bana poto bana RDC bana Congo Kinshasa bana mboka Congo Central bana Matadi. En tout cas bosabone na chaîne na bino omonaka biloko ya boye chaque jour na bakartier ebele na bavile ebele ya RDC mboka elengi eloko ya makasi. En tout cas merci beaucoup, merci na bino. En tout cas abonnez-vous po bozwa biloko ya boye chaque jour, bolandaka nde makambo ezokende ezoleka na mboka, construction ndenge ezoleka, développement mboka ndenge ezokende liboso kwa. En tout cas merci. Oui, tozaka awa na quartier na bino ya Ngombe. Tozaka awa tolakisa bino construction ka ndenge ezokende na vila Matadi. Botali pale oyo tosilaka la mingi te. Omona yango moke me kitoko vraiment. Esika nyonso kotia yango na mokili ekovanda. Et tovide na yango kala mingi te. Mais au sentir que oui, ça va quand même. En tout cas, c'est pour inciter tout le monde wazana posa wazana mboka Congo soit waza libanda azwa courage azwa posa azwa envie pona contribuer na nini na développement. C'est loko moko osunga makasi po yango nde esali turula bamboka baninga esakaka construction ndenge batonga banzela ndenge batonga bandako na bango, alors que biso pe awa tokosala na biso yango eza juste que mutu na mutu asimplike na musala, mutu na mutu azwa conscience et puis mutu na mutu azala ayeba ndenge nini ya kosala pona kodevelope pona kotombola ekolo. C'est simple. Alors s'il faut faire ça, c'est très facile. Parce que mutu nyonso oyo aza na posa aya a contribuer na construction ya mboka, a contribuer na développement ya mboka. En tout cas merci mingi pona bino, merci mingi pona kolanda biso. Esenga bosabone na chaîne na bino po botalaka makambo yango ndenge ezokendaka chaque jour, botalaka makambo yango ndenge ezokende, ndenge mboka ezokende liboso, po epesa bino vraiment espoir ke soki mutu asali makambo na ye na Congo aozala desi te. Neti na Bangombe awa soki otongi mwa boutique na yo ya munene, pourquoi ba chinois kaka bayaka kotonga ba boutique ya minene? Pourquoi kaka ba libanais? Pourquoi kaka ba asiatique? Pourquoi pas biso moko? Donc oza na mbongo na yo oye na quartier moko ya sika obeti eloko na yo po awa na Ngombe sécurité eza ya makasi. Donc oboyoka koluna na bavile ya Congo awa ezalaka te. Na Ngombe na quartier Ngombe ya quartier moko ya bapretre nde baotonga makambo wana eza te. Donc soki mutu abeti bord na ye, en tout cas aozala desi te po batu tu ya Ngombe bakenda kosomba libanda. Mais soki investisseur moko aye asali eloko na ye awa, batu nyonso baozala ya ye epi aosala mbongo makasi. En tout cas merci beaucoup pona bino, bosabone na chaîne na bino po bolandaka biloko na bino chaque jour. Bana Congo bana RDC toyebisa ye bino makambo ebele ya kitoko eza awa toa na kati ya ville ya Matadi na province ya Congo Central na quartier Ngombe. Mission na biso eza kolakisa bino ndenge développement ya mboka ezokende sur le plan construction, et puis objectif eza kopesa bino posa ya koya kotonga na mboka na bino, bomona ndenge makambo eza, bomona ndenge développement ekomi, bomona ndenge mboka ekomi, bomoni image ya mboka. Après epesi bino posa ya koya kotonga na mboka na bino po soki mutu nyonso a contribuer, soki mutu nyonso atie liboko, développement ekende mbangu.
totikela leta ye moko charge ya kodevelope mboka te. Leta asala kaka oyo ya ye, epi biso pe tosali oyo ya biso. Po soki biso tosali yango te, makambo moko te okende liboso. Dans ce cas, esenga mutu nyonso aza libanda mboka na aza na kati ya mboka aya atia liboko na ye, atonga ye pe ndako na ye, po ndako mboka ekende liboso makasi. Awa toa na quartier Ngombe na ville ya Matadi na province ya Congo Central, République démocratique du Congo. Tozoyela bino chaque jour développement ya mboka sur le plan construction, po mutu nyonso oyo aza na posa. En tout cas, bana RDC, bana Congo Central, toa na ville ya Matadi, toyebisaki bino awa makambo pe eye makasi na Ngombe. Toa na quartier Ngombe, makambo se développer makasi. Bino moko bozomona, bozotala, bomona ne makambo ezoleka. Bomona ne makambo ezoleka, en tout cas ya kitoko makasi. Awa toa na Ngombe na kati ya ville ya Matadi, quartier oyo babengi Ngombe. Eza quartier moko eza na katikati ya Bangomba. Il y a quelques années, mutu moko te aulula koya koto, mais boye en tout cas makambo ekomi bien makasi. Mutu nyonso soki akomi akosepela epi aolinga atonga pe koto. Bosabone na chaîne na bino po bolandaka biso chaque jour, botala makambo ndenge ezokende na mboka. Bana RDC, bana Congo Central, toa na ville ya Matadi na quartier Ngombe. Toyebisa bino na Ngombe makambo ya kitoko eza ebele. Bino moko bomona na ba image bandako ezotongama na Ngombe, bandako moko ya kitoko makasi koleka. Eza quartier ya sika, makambo ekomi bien, ekomi kitoko makasi. Bino moko bozomona bandako yango ndenge ezotongama, bandako ya kitoko kaka. En tout cas, bana RDC bokanisa na développement mboka na bino, bokanisa na kotonga mboka na biso, po ekende liboso kitoko. Po en tout cas ekoma kitoko ekende liboso, bato ya libanda balulaka yango pe epesa biso développement, po makambo ekende liboso. Osenga vraiment mutu nyonso asimplike, mutu nyonso aya atia liboko na ye, mutu nyonso aya abakisa o moko ya kodevelope mboka na bino. Soki tolakisi bino bomona réalité ya makambo ndenge ezoleka, wana bino moko bozala sire. Makambo ya odute ezala te, esenga bozala sire. Soki botali bino moko bomoni mutu akosa bino aza te, boza na image déjà ke soki nakei na quartier boye mwa développement ekoma, na ozala à l'aise po bato mosusu baza kuna déjà basalasala biloko na bango, esenga nga pe naki esala yango. Esenga toyela bino makambo ya boye po botala bomona, bozwa idée ya ndenge makambo yango ekoma kwa. Mutu akosa bino te, makambo ezokende kitoko, mboka ezotongama kaka, epi makambo nyonso ekende bien. En tout cas, merci, bosaboye na chaîne na bino po botala ndenge nini ya kolandaka biso chaque jour, bomona ndenge makambo ezokende, ndenge développement mboka ezokende na ndenge ya construction. Bana RDC, bana province ya Congo Central, bana ville ya Matadi, awa toa na quartier Ngombe. Quartier Ngombe ezaka moko na Matadi. En tout cas bino moko bozomona kwa. Bana Congo tozaka na Ngombe, toaka na Ngombe. Bana RDC toa na ville ya Matadi, toa na Ngombe. Ngombe eza quartier moko ba quartier moko ya sika sika na kala, donc bato abwakisaki yango trop, mais lelo tolakisa bino ndenge makambo yango ekoma na Ngombe, ndenge ba construction ekoma ya kitoko. Epi bino moko bozomona na ba image bandako yango tongami na Ngombe, bozo comprendre que en tout cas
quartier yango se développer quoi. Esenga bino sikoyo boya bobakisa maboko na bino bino mpe bosomba batere botonga po epesa susu elengi koleka awa bato nyonso baotonga awa batata bato ya ngombo basombi batere na bango batongi baotonga mpe bandako moko ya kitoko bate na mai na lupango kura kutu ya koloba te ekoma presque partout. En tout cas ezosenga bino mpe boya bosabone po continue kosala mosala ya kodevelope mboka na bino kwa. Epi bosabone na chaîne na bino makasi po botalaka bomona ba video toyela bino chaque jour. En tout cas ekosala bien makasi, ekosala eke bozwa posa bomona nini boya kodevelope mboka na bino o soitolaki esenga boya makasi boya ebele epi bosabone na chaîne na bino bolandaka bamakambo oyo ezoleka na mboka bolanda ba construction esalema na mboka po epesa bino posa ya koya ko-investir na mboka na bino mpona développement ya mboka ekende liboso. Tosengi bino vraiment botala bomona epi bozwa ba décision ya bien koya otonga na mboka na bino awa toana quartier Ngombe na kati ya ville ya Matadi. Bino bomoni ke makambo ezokende bien, ezotonga makitoko. En tout cas merci na bino, bosabone ebele na chaîne po bomona ne makambo ezokende kwa. Awa mwa bambula mike kaka ezobeta, bambula ebandaki na tongo, bambula ebandi donc na Matadi mbula ebeta mingi te, mais namoni lelo mwa bambula mike kaka neti mwa ba neige. Ouais. Bosabone na chaîne na bino botala construction ya mboka ndenge ezokende liboso eosunga bino makasi bozwa posa ya otonga na mboka. Ouais, boka mwate toaka na Ngombe oyo eza na ville ya Matadi. Na minute mwa ba neige ezo kweya yango bomona mboka eza malili kwa. Toa na ville ya Matadi na quartier Ngombe bomona ndenge makambo yango eza ne mboka ya bino ezotongama nde quartier na bino ezokoma kitoko. Esenga biso tolakisa bino po bozwa posa ya koya kotonga na mboka na bino oyo ezaka quartier Ngombe. Ezaka quartier Ngombe na ville na bino ya Matadi na mboka ya RDC. Bana RDC boyeba ke makambo ezokende kitoko makasi ya osakana te kwa. Makambo eza très bien. Mambo mosi ya mbote. En tout cas kitoko makasi, kitoko ya osakana te. Toa na quartier Ngombe na ville ya Matadi. Boya botonga mboka na bino bo contribuer na développement ya mboka oyo eza ba construction betami sika wakaka na mboka na bino ya Congo na ville na bino ya Matadi na quartier na bino Ngombe oyo eza na se ya Bangomba na katikati ya Bangomba. Boyebi Matadi Ngomba ndi Ngomba donc eza mboka eza na Bangomba ebele, eza mboka eza na mabanga ebele. Matadi elakisi mabanga kwa bino mo boyebi. Esenga boya ebele epi bosabone na chaîne na bino bolandaka bamakambo oyo ezoleka na mboka bolanda ba construction esali quartier Ngombe na bino yango oyo ba construction na bino bomona yango wana oyo eza quartier ya sika. Esenga bato nyonso oyo baza na posa ya kotonga na mboka na bango ya Congo baya po bayeba ndenge nini kotombola mboka kocontribuer na développement ya mboka ka ndenge ezalaka. Na bisaki bino makambo ezokende kitoko makasi ya osakana te. En tout cas bato nyonso boza na kati ya mboka Congo to libanda botala bomona bosabone pe na chaîne na bino po bozwaka biloko ya boye chaque jour, biloko ya sika tolakisa bino ba quartier na bino na ba ville nyonso ya RDC ndenge mboka ezotongama.
quartier moko epesa bino posa. En tout cas merci beaucoup pour s'abonner belé vraiment na chaîne na bino. Oui wana vraiment eosunga makasi po makambo ekende liboso kwa. Eosunga makasi po makambo ekende liboso na mboka. Awa kura kitoko ya osakana te, mai ekota deja, nzela eza nango deja pepele. En tout cas makambo ya bien eza. Esenga bino boya botonga siko quartier na bino, quartier Ngombe na kati ya ville Matadi. Bana Congo, bana RDC, bana Matadi, tozaka na quartier Ngombe. Tozaka na ville Matadi na quartier Ngombe, toyela bino développement ya mboka si le plan construction. Botala eza quartier ya sika. Bino moko bo apprécier po epesa baninga posa ya otonga na mboka. O eza ba construction ya sika, mususu bato bazovanda deja neti o namoni eza nano na niveau ya finition. Nano eza habitable te quoi. Mais ba mususu bomoni ke bato bazovanda deja ya sika kaka otosila ya quelques mois. Alors onyoso eza pona olakisa bino ndenge mboka ezokende liboso po epesa bino posa ya koya otonga na mboka na bino. Toa na ville Matadi, awa toa na quartier Ngombe. Quartier oyo eza na katikati ya Bangomba. Katikati ya Bangomba eza pembeni ya Soyo. Quartier eza pembeni na se ya Meteo. Quartier eza na se ya Ngomba ya Soyo village. Oui, en tout cas quartier mo kitoko makasi. Ezotongama bien. Ezotongama pe bandako ya bien. Bato pe ya mbongo bazoya otonga koto nzela kutu ezalaka depuis kala. Nzela ezala nango donc wana eza problème te accessibilité ezali. Alors quartier Ngombe na biso pe tozwa posa toya kotia oya biso contribution pona makambo oyo ezosalema awa pona kodevelope mboka na biso. En tout cas bino moko botala kaka bomona. Oui, tosengi na bino bosabone, faut bosabone makasi. Bosabone na chaîne na bino po bolandaka ba vidéo chaque jour. Chaque jour bolanda ndenge mboka ezotombwama liboso. Ndenge ezotombwama likolo, ndenge ezokende liboso. Na ndenge ya construction. Wana ezosunga biso makasi. Pona oyeba ndenge nini biso pe tokoya ko contribuer na développement ya mboka. Ngombe eza ba quartier ya sika, okoya pe otonyi mwa magazin ya munene. Osala mbongo ebele po bato bakomi ebele kotoyo. Ba client nyonso bakendaka ville. O bakendaka na ba rond-point ya minene. Ba bando suka ka epa na yo. Yango te oyela bino ba image botala bomona ne makambo ezokende. Po bino pe bozwa idée ya kosala makasi oya koinvestir na mboka na bino. En tout cas merci bosabone na chaîne po botala makambo ndenge ezokende liboso. Oye bana RDC bana Matadi, tozaka na ville na bino ya Matadi na quartier Ngombe. Toyebisaki bino bomona ba image botala ndenge mboka ezokende liboso, ndenge makambo ezosalema na mboka. Boyebi ke ya quelques années mutu moko te akonvie koya vivre awa, mais lelo mboka etongami makasi, quartier tongami na katikati ya Bangomba, donc quartier tongami makasi. Bino moko bozomona kaka botala kaka ndenge makambo yango ezokende, bomona ndenge baninga bazosala po epesa bino posa pe ya koya kosala ya koya kotonga po mboka etombwama ekende liboso. Yango nde mosala oyo bopesa biso tolakisaka bino po esala eke bino pe un jour
boyeba ndenge nini ya koya kosangana na baninga mpona kotombola mboka likolo. Yango mpe nde tozosala ekosunga bino makasi po bomona ndenge makambo ezokende. Boyeba ke mboka eza so ndenge ezalaki kala te, makambo echange makasi, baconstruction etomboki epuis ya kitoko kaka, baconstruction ya bien kaka nde ezosalema, oyo ezosala ke biso mpe tozwa posa toya kotia oyo biso. Oui, epuis nayebisaki bino kotonga na Matadi facilité eza makasi. Oyo eza facile na Matadi eza nde mabanga. Donc na Matadi posala fondation ya mabanga eloko pamba mpo mabanga eza partout donc Matadi yango moko elakisi mabanga. Matadi na Kikongo na Lingala elakisi mabanga. Alors kotonga na Matadi ya facile makasi partout olingi otonga, donc fondation kotia à l'aise sans problème po kosomba mabanga te. Soki epa na yo eza te ozwa te pa voisin ezipi eza pe rare po ezanga epa na yo. En tout cas bana Congo bana RDC kande nayebisaki bino mboka na bino yango oyo oyo bato wana quartier Ngombe na ville ya Matadi, mboka etongama bien. Et puis tolingi bino nyonso bosabone botalaka bavideo na bino epesa bino posa ya koya kotonga na mboka, koinvestir na mboka na bino po bato mosusu balulaka mboka na bino bazwa apeti ya koya kovanda na mboka, bazwa apeti ya koya kovisite mboka po mboka etongami makasi, etongami bien. Yango nde ezosala bamboka mosusu ekende liboso epi biso tolula yango po batongi epa na bango kitoko makasi. En tout cas merci bosabone makasi po bolandaka ba image. Oui, bana Congo bana RDC bana mboka Congo nalobaki toza na ville ya Matadi na quartier Ngombe. Tozoyela bino kaka makambo ndenge eza awa, tozoyela bino construction ya mboka ndenge ezokende liboso, bino moko bomona na ba image ndenge Ngombe ekomi développé, ndenge Ngombe ezotongama, et puis bozomona ndenge makambo yango ezokende. Toyebisaki bino ke awa makambo ezokende kitoko makasi po ba quartier presque nyonso ezokende liboso, bato batomboki na kotonga ya kosakana te. Awa vraiment makambo ezokende liboso makasi. On nayebisaki bino bozalaka calme, bomona makambo ndenge ezokende, wana mboka ndenge ezokende liboso Ngomba. En tout cas soki omoni Ngombe lelo omoni construction yango ndenge ekoma okamwa vraiment ekomi quartier moko kitoko, bato ya mbongo bazoya kotonga kotoyo calme, vraiment atmosphère moko ya kitoko. En tout cas soki ovandi pe okanisa oza na quartier moko boye ata ya poto. En tout cas eza bongo, tozoyela bino makambo na bino chaque jour po bomona ndenge mboka ezotongama, epesa bino posa, epesa bato nyonso oyo baza na kati ya mboka to balibanda ya mboka posa ya koya kotonga na mboka na bango, epuis na baville na bango préféré. Bao balingaka Matadi bayebake Matadi ça évolue déjà trop vite, baya kotonga na Matadi. Epuis toyebisa bino tobandoyela bino baville ebele chaque fois que toa na occasion ya koyela bino ba image na ville moko boye tobandoyela bino yango bobanga te. Lelo toa na Matadi, toa na quartier Ngombe oyo eza pe na se ya quartier Meteo, na se ya ngomba ya mwanda ya Soyo village. En tout cas merci beaucoup, bosabone po bomona ba image chaque jour. Il faut s'abonner à la chaîne na bino po bomona ba image chaque azui responsabilité na ye aye
azosombi mabele na ye abandi pe construction abandi pe kotonga epuis aye korejoindre baoyo bazosala deja mosala mpona kotombola mboka na biso. Ezali kama moko ya kitoko makasi oyo kosunga ke mutu nyonso oyo aza libanda abanda pe kolula mboka na biso nde baninga ndenge biso tokolula bamboka ya baninga. Toza na Matadi, na ville ya Matadi, na quartier Ngombe na kala ezalaki quartier moko négligé soki okomaki awa na 2016 epuis oyo koleka susu na 2021 omona différence ya makasi vraiment po mboka etongami deja, quartier etongami deja. Yango tozolinga bino nyonso bana RDC bo libanda ya mboka bosimplike makasi mpona développement ya mboka oyo eza na maboko na biso moko. Mutu moko te aoya kosalela biso yango, biso moko bana Congo, biso moko bana RDC nde tokosala développement ya mboka na biso. En tout cas merci mpona bino, bosabone makasi, bosabone ebele na chaîne po bomonaka babiloko oyo, po bolandaka bavideo oyo bomona ndenge mboka ezosalema, ndenge mboka ezotongama. Merci.